restauration na Congo Millennium. De temps à temps tokobanda koleka na kati ya émission tozalaka na ba invité parce que quand nous parlons de la restauration toza komona na nyonso parce que tant auto komi na yango eza tant ya restauration eza na niveau ya ba famille eza tant ya restauration eza la niveau ya ba église ezali tant ya restauration eza na niveau ya ba pays eza tant ya restauration. Alors émission na ngai ezali présentée par Pasteur Léon Kakudi, le temps de la restauration na Congo Millennium. Les lots tozali na invité na biso très spécial. Alors invité na biso aoti na mikili ya France. Tokozwa tango po toyokaye. Bonsoir bonsoir ndeko na biso. Oui, bonsoir Pasteur Léon. Merci. Tosengi tolobi ke ozali le bienvenu na kati ya mboka ya Irlande, mais tokosenga ete yomoko o s'introduire et pas ya ba téléspectateurs na biso oyo baza kolanda biso na kati na bokebi nyonso. Merci beaucoup. Na bengami na kombo ya Claudel Ndebe. Nazali une personne vivant avec handicap. Et de toute façon na botama na kokoso na nzoto te mais eyelinga sima mikolo. Alors malgré ça na koli quand même na zingolu ndé bozomona nga na koli quand même na bundi bitumba pona ko place na vinanga et sali que na lekiti na école na tangi mwandambu. Alors, toyoki ndeko na biso na ndenge apesi mo introduction toyebi ke ba ndeko masolo ezali penza malamu mingi tokolika toyeba na mozindo parce que ndeko na biso abotamaki na situation ya handicap te mais lelo yo azako se retrouver que azali na situation ya handicap. Alors poto kenena no musika te tolingi totuna okoki kobetela biso situation ya handicap oyo Merci Pasteur Léon. Handicap Junga après 4 ans. Il y a vu, c'est-à-dire dans la Botami, 4 ans après, la Zukoboso. Il y avait épidémie Mongo Salimaki, il y a virus Wabengi, et malade Wabengi Buka Buka, la français Wabengi Ango, poliomyélite. Et Boma qui bana mingi na Tangwana, Ngaipe et Zwakingai, na perdaki Kunanga, na perdaki Mukongo, na perdaki Makolo, na perdaki Maboko no somi balete. Alors, na zuba kisha Munganga kisha Mondele, et Simba Ngaïte, plusieurs fois va déclarer nga mort, et tu as moqué même Bakundangai, mais pour une dernière fois, et ça m'a dit que l'air va bimi sur son hôpital, et Tangwana toujours docteur Matondo, Yépé, et Simba te pour Nanga, donc pour Nangai, médecine moderne et choix. Ce qui fait que Nakata Moro truc fan na kota Tchela, na Bakongo, c'est là où Tata Moko a cordonnier, il y a un chikoyo, un jour il y a 5 papa parananga, qui a un mec à côté de ma kasa kaka oyo, ya yebi, ma kasa n'ingeza la kaka. Elingi koloba ndeko na biso abotamaki normal lokola mutu nyonso bien aimé et sika yo zali tozolobela temps ya restauration abotamaki malamu mais na âge ya 4 ans ndeko akomaki na problème nde tolobi ke malade oyo tobengi buka buka ezwaki ye. Alors toni tolanda na ye na bokebi po toza kosenga na bandeko boko comprendre makambo ebele eza une grand témoignage et ko fortifier bato ebele pe ekotelemisa bato ebele. Alors après on a les cas qui sont déco. Merci beaucoup. Tata comme on est là qui Tata Edouard. Bah parents bazaki déjà na doute parce que tellement que bazako peut sa confiance na Kisha Mondele. Comme on dit yango isimbité. Et comme qui non, faut pas kundaye tout ça bon, mais na kundamité. Tata Edouard les parents va passer accord. Abandi ko sokolangai na makasa mo za kana njeta mbila ça je me souviens. Makasa mongo ebota na kati ya nzeta mbila je me makasa mosusu chaque matin chaque soir mais na poko alande azako sala pena massage. Alors au fur du jour ba moni mala mongo kingo ezongi et bandi ko pesa son espoir si ma mikolo maboko loboko ya gauche ezongi après ya droite ezongi si ma mikolo mukongo ezongi na zongi soko fanda na koki kolia après meki ayeko récupérer ndambo moke na lokolo ya gauche après tina tegala boye côté Moussousou, libéra ndengwana.
Alors bandeko ndenge to vandi peut-être toza komona ndeko na biso donc côté moko lokolo ya niveau ya gauche ezali malamu mais na côté ya droite na ye lokolo alati eza lokolo bala eza muke mais alati ankolata pona ngolu na Nzambe mais ekomi ngolu na Nzambe ekomelaki yo ndenge nini poto koma na niveau oyo ngolu ezebele parce que na leki na ba biloko nyonso ndenge bandikapé batalaka na ngulu mala mabele nazwaki ba beki ko tia sema peka tout ça je suis matin à un moment donné na yeba raté ce que ça ndenge nini na boaka ba beki wana na komaki ko simba ko tambola na lokolo pendant bané belé na ndenge na bandi classe ba bandi ko memanga na classe parce que na boye ko tambola boité il faut monter memanga atika na la classe. Est-ce qu'il y a un millier par exemple à l'école bato babanaki baninga na classe bandeko to na kati ya famille babanaye komona yo ndengeni ozalaki akeye comme une personne très importante ou bien ezaki okutanaki pe na ba difficulté na niveau wana. Wow. Mais koka azan mutu ba pesa ka respect na société ta parce que même pendant qu'une classe il y a déjà ba débat na kati ndako na biso tata na nga ngaki na tanga te po ayibi déjà que naza koka naza mutu pamba na ko servir ne lokote. Alors abandon quand c'est quelque chose qui a pesi mbongo na ye mbongo wana azo boaka ko boaka azo investir dans le néant ce qui fait que maman ou elle a écouté tanga tate azo insister que non azali mwana lokola bana nyonso nga na ko tia mo mokena nga po mwana tanga ali koma ki mo bitumba nda na ndenge na ke ko banda première année primaire na sali maternelle na kende directement na première année primaire mais tout ça ba difficulté za ki belé parce que faut ba me makanga ko tika nga na porte classe ce qui classe bimi faut pas jouer la porte la classe même besoin ça là mais donc ça là pas si mon souci c'est que cousine nous avons même ngai adala ka mobimba mais le lot a plus handicapé que ngai donc vie est compliqué et ça on a passé vie est très compliqué parce que yemu tazo ko tsanga mo Congo po azo me manga tina classe azo ça là mais le lot a comme un handicap na maboko na makolo donc plus handicapé que ngai. Alors, nalingi nano tout d'abord na ndenge toza ko continuer na émission na biso po yebisa na ndeko nyonso ke pour moment handicap ekoki ko zwa mutu na kati ya vie na moment nyonso ya vie na ye po ezana bato mususu azaki mobimba asala accident bakati loboko bakati lokolo bakati alors inutile peut-être na kati ya ba vie na biso parce que Nzambe nde ayebi mais tokosenga toza ko kozonga kaka pa ndeko na biso parce que y a za témoignage vivante ou za ko témoigner vie na ye alors on va ko sentir ndenge parmi baninga na ya classe na quartier na famille ndenge zala ki rejeté en quelque sorte alors yé banaye ko sala ndenge parce que na moni neti papa pe à un moment donné a rejeté kio oui et ça écrasement ba tu fera biso mingi pour besoin mon le repamba vous avez tout pamba vous servir n'a rien donc vous avez un déchet humain mais na kokola avec les amis dans les quartiers mingi moi toujours me taper foot bien que na za ko simba lokolo pona ko tambola tout ça na ko beta pe foot ko sarana baninga les jeunes na âge nanga na za ko sentir vraiment leur côté que ba rejeter totalement c'est lorsque makambo ya mutuya o yefandi sakabo ya moto lokolo ko tanga lokola ke lobi ko bala lokola lobi ko sala donc c'est ça ma problème oiza oyo ezala ko tungisa penda donc ko sentir penda que non discrimination eza lokola nga ko tanga ezala ke na no vrai kokoso pour que na zo moi niveau na zui ezala ki kokoso munene ezala ki lisekite. Alors nandenge bandeko bazota la vision na kati ya caméra boye okiko se présenter kolobaki niveau nini ozali na yango par rapport na ba étude yo sali nini tout ça poto lo banana to l'accent bande ko na biso ba étude tu veux que ezaki kokoso na sala 6e na comme na 6e primaire na certificat école primaire na diplôme d'état na sala biochimie alors que na za ko sepela na sala littérature parce que ba sango baza tellement na ki ba la classe baza ko sepela ke ngana za prêtre fallait na un petit séminaire mais il se fait que le collège na handicap ba ko découvrir dès na collège alors na collège c'était la littérature ngana za ko sepela la littérature ko koma
pour na kanisa na cause de l'avocat na cause de la journaliste na cause de l'eau. Malheureusement le coup la maman qui n'a pas moyen mingité je me suis retrouvé na mboka moko pour na sala et si quand on a école moko kaka biochimie ndé na ko sala biochimie après diplôme d'état en biochimie on a obtenu Tokobenga gratia en pédagogie appliquée, option chimie physique. Après, naïe en France, pour l'année, on a eu bac+2 en insertion sociale et professionnelle. Nous avons un brevet dans ADVP et l'Europe activation du développement vocationnel et professionnel. Et nous avons eu un cours belé, la programmation neurolinguistique. Nous avons eu mon papier belé, mon diplôme belé. Nous avons eu mon bac +2 dans l'Europe secrétariat comptabilité, dans 4 sciences. La sciences et techniques de gestion. Donc, nous avons travaillé comptabilité, nous avons travaillé dans le secrétariat comme bureau de travaux administratifs. Voilà un peu le niveau. Alors, Bandeko, Bozako Landabiso, naïbi que émission Nabiso et Kokiko Salabiso passi, mais Ndeko Nabiso Azali Koya Ponako encourager, Bandeko Nyonso Bazako Kutana na situation ya handicap. Peut-être quand ça que situation na yo ya handicap, Ezali Kokoso ya munene Okokiko Sala eloko mokote, Okokime Tokolinga, papa Toyoki, Okomiti na ba niveau, Sali université na yo, bon, Ozaki na Kokoso, comment est-ce que on surmonter ba montagne wana nyonso pour les lots on se retrouver na kati ya mikili ya poto et na parquel magie, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui, mais na nyonso wana il faut comprendre que Nzambe azanzambe na ngolu. Ngolu ezebele. Parce que du temps que on est bande comme suba ema banze me comme bari non vumbe ke ko tcha ilika na tata te ne ilika na mama te. Il faut tcha ilika na kolo yeso. Na tcha ilika na kolo yeso. Bo nyonso ba yebinga ba yebike tout le monde a bitumba côté kuna qu'on dit mes alliés parce que ceux qui ont un coco sur le cola biso boye bateau va boire à la société ceux qui qu'on dit mes athées on a toujours na kati ya Congo Millennium na kati ya émission na biso tango ya restauration toujours na bien aimé na biso Claudel Ndebe alors to lingi lisusu ko tuna motuna oyo. Alors, étape nyonso après ba étude na yo ba passe makamu nyonso. Alors, kino okendaki po okoma na niveau ozali, osali magini neleki wana. Merci de ngai. Omoni handicap pour ngai déjà zo lobelangaria. Et ça langue logo telelo. D'ailleurs kutu ne na zabuye na za santo polo te. Omoni santo polo. Azaki na puki na Congo. Azako regretta que ko bonde la partie passe. Menzamba konfonda ye. Ava dit que eloko azalaki na ngwana nde grâce na ye monene. Nzamba amina ye tala yo. Ozolela malongo lango. Oyebite que ngolu nanga eza ipa na yo. Santo Paul surtout qui kola lobi na ye balelo que puissance nanga yi et ça compris ça ka na tango ya faiblesse. Tango na soso loko wana ndenge pola soso la ngapela sota na tala ko suki koka na ngai te na mona ka yango te neko na salivi lokola ba valide ba tu ami bimba mon ba mona bisoka lokola ba tu pamba même na zandambo problème là na zanda moi si na za ko bala na zanda bane bele na bota ka pe ndenge pe na tangi na trouver place dans la société et puis na suka ki wana ta na koma conseiller monene ya bandeko bazali ko langai na sali deux associations moko dans la carte Kinshasa où il banga mi centre social de Mongafula bon yo suzo kende na nzela romponga ba okomona centre social de Mongafula zawana liboso ya université catholique tant nous qui tabonanga mo cité verte comme on les awana donc biloko moi mingi na France na sali et loko babengi le chandelier handicap c'est-à-dire que nazo défendre ba droit de la personne handicapée bazanga ki ba droit toujours il peut handicapé ba accepter état na bango ponga mon ami tungisa ka isute ni nango na ke lokumba bikumba boy nazo AVC nazo déjà koka nazo AVC na mona ka yango te na kendende liboso nazo consul vinanga na na bana nyoso na bote bazami bimba. Moi, c'est un bala lingengai. Bien que pour la kobala, makamonoso passe. Faut battre la yo, na yo pe. Yo bala yo. Na modèle oza.
mais ndamba sala ngolo nazwa nde oyangai nazwa mwasi et ce que moni makolona ngai mais que talent nzoto nango mona que c'est une bonne femme asi a kota na vision il est avec moi ne ce que tout moni mama wana tout moni ngai parce que yenda ngai animanga na etanaza et puis animelanga ndenge naza boelelo te banda naza étudiant mbula boni moi na liboso to boti 25 ans donc ngana kumba suba makambo ekoka te na mona rango te yango na koma ko encourager ba onyoso ba yake pananga ke uye ba yaka ka malili azokomba ekoka azobiyo kelango pasi oko yako zo AVC pamba bosa nango sans tout pour le talent nango ya zalaki nango mais abitungi saki pona eloko ndenge wala il faut oublier ça. Banda ko luga nengeni o ko trouver place dans la société avec le reste de la capacité oyo zanango ndeko bato ebele balobaka ke na tango mutu azana état oyo tozali kolobela awa ekomisaka bato akomi na violence ya makasi kanda est-ce que yo pe essayer la yo que non pour na position ozana yango ozana handicap ekomi ko pesa okanda okomi na ba réaction moko oye très brutal ou bien ngeni est-ce que ça arrive aussi? Mais non, mais tout ça bato lokola bato nyoso na kende kozana violence nazana mwasiti nazana bana nazana violence pour nani ngasa la violence ta na kunko sa la violence ta nyoso wana ndeba passer parce que au moins handicapé déjà tanga raté le fait que ma camino se passe bazo rejeter yango et me makaba mususu ka monika a échoué à réussir te à la monifie baby ozoma la tele ko la tata yo sala kanzembo va de mambenga asala kanzembo mukolo nyoso ya lo baken amela kango na tina pa longo la souci mon frère okoyebisa ngai oza musali na nzambe est-ce que ceux qui au meli primi son meli scol et que l'ongolo souci va de ma main et l'ongolo société ata au meli moi joint et que l'ongolo souci tant que quit ni ezanda qui aussi là lobina tonga la moki azaka ka koka alala koka akola moka koka c'est pas normal na kumela pona ni na bebi son surtout nga pona ni parce que déjà nazana kokoso mon problème c'est de construire la vie. Alors okoki koyebisa bandeko oyo baza kolanda biso baza pe na kati na ba église baza pe na kati ya mboka na biso ba mususu balobike basi batika meme ko baebike bakoki kotanga lisusu te bakoki kosa eloko moko te bamoni ke baza na importance te yo leloyo na yoki ke na France kuna aussi ofongoli association les chandeliers ndenge oti koyebisa biso okoki kopesa bango tolini mais na koyebisa bango faut pas tenir bon babanda na ko bossa na état o bango baza. Parce que même autant que le texte est ONU, peut-être que l'Union européenne partout, quel que soit son état, avec personne à part entière. D'ailleurs, nous devons nous souvenir, il y a une déclaration à Coupe de Valdeye, moi, dans laquelle c'est secrétaire général des Nations Unies. Alors, que toute personne dès la naissance a des droits et des libertés fondamentales inaliénables, et le même pour tous. Donc, comme on a dit pour la coco son ayote, ce qu'on a moi reste, on peut permettre de construire vie. Il n'y a pas de raison. Kolata yangote, bossana yango, fais ce qu'il faut faire. S'il faut que tanga, s'il faut que bala, s'il faut que yokola moi musala songolo ezanatina, kokende ko senga nzela esala ka bomoto te. Pose à la moto. Il faut qu'on se battre parce que même bateau bazami bimba, ceux qui a ninganité. Alors, papa Nabiso, ndenge ezali na situation oyo. Est-ce que ceux qui pasteur moko par exemple yanguya apôtre moko yanguya ndenge toza komona na bilili par-ci par-là. Alors biaya obonde la pona ti. Alors po yo nzambe asala yo ngolu. Non mais non. Nazala somo na été. Nazala kondima ndenge na boye. Na ko sala ba mopola sala gite. Atika ngana itala ngai. Ata onction, ata nengozana. Onction et mati ba tindo tele misanga, nazana besoin d'entre. Parce que même spirituellement, état oyo nezo tali sa puissance na Nzambe. Ozo la ngai. Amen. Siko yo ya ko tele misanga ozo changer na vie. Et vous avez la gloire na yo mais pour la gloire na Nzambe. Non, ce n'est pas ça. Natika la ndenge na zapu, tala kuti ndenge ko mpe mokolo. Nga pour ça là il faut dans ce bureau, moi ordinateur les gens là la tala ka bongo. Tant yo tele misengai. Bakubengala na bureau et comme on a que l'électricité on a que l'échafaudage na ko matakuna na bandela vie à zéro donc obongi singate mais wana obominga nde ko boma yango nazo conseil bande on ngai aux handicapés za la fier na état na yo même aux ko tengama za la fier na état na yo
kobuka na te longola yango oza mwana mwasi tia babote bakomona yo mais loko nde na boyi ke okoma mwasi ya moto nyonso non oyo ke aza destiné mpo na yo ndamba kopesa yo ye okozwa ye. Alors ndeko nayoki na kati ya historique na yo po tozo kokoma tozo kende na vers na ya fin ya émission na biso ke na moment oyo pe ozali ko bongisa buku est-ce que koki ko parler biso likolo ya buku wana ozali ko? Oui, merci beaucoup. Buku wana eza mutu ya mingi. Buku wana nazo koma livre poko banda na botami ti à l'âge de 4 ans nazu polymélite nde sike BBC vi na mobimba kobanda wana makambo nyonso parti mais lelo na sina bosani makambo wana yango na yebi soki ata o mati onction o tikanga ndenge naza donc na komi nazo koma livre parce que bientôt ça aussi là nazo koma livre on a intitulé tout m'a été difficile. Nyon chose là qui passe na parti. Na kata buku wana nazo meka ko édifier batu nyon so oyo que okoza na ba problème ya vie ko désespérité. Amen. Ponga na désespérité. Malgré talana no balobaka que le malheur ne vient jamais seul. Muto yo za ko foutre na mbongo clan a kofi. Matikali ko li ata 1 centime d'euro na ngai te mama na ngai. Ou même pas 5 centimes d'euro o ya ngai ale. Bandeko ndenge boza kolanda biso toza kokende na kokita eza très important tokozala na papa oyo eza premier message to émission tozali kosala na ndeko azali président na France ya association les chandeliers et puis na niveau ya Congo aoti kopesa na niveau ya entre Cité Verte et puis le centre social de Mongafula na partie wana en face ya Université catholique alors et loko esali ndeko oyo tozali kolobela ezangolu na Nzambe. Alors pour tozali kokene na suka est-ce que ndeko ozali na liloba ya suka et puis opesa ba coordonnées na yo et pas ya bandeko baza kolanda biso? Bien, merci. Liloba suka nazo kufate nazana nango mo ekolo sala ngolo. On a 4 ans na kufakate nazati lelo. Amen. Donc bato bamoni de Michel ne ba biso oyo. Tozo kumisa Nzambe pona ngo parce que bato ba déclarer nga mort bango ba leka menga na bon moyen. Nazo kumisa Nzambe pona wana et puis nazo ma place na kati na société. Amen. Et donc naza awa naza lokola martyr ya bato bazala kokoso lokola ngai. Amen. Nazo ko encourager bango ba porter état oete. Pour ceux qui ont mis dans un handicap, avec ses pamba. Il faut toujours espérer. Pour nga na désespérate. Il faut espérer. Tala nzambo bozomona. Aza nzambe ya batu nyonso. Aza na bomoi. Donc que komi tu ngisapona wana te. Bandana no komi accepter ndenge ozali. Poser kela mo ya nzambe. Nzambe ne alingi ozala bongo pour puissance na ye et s'accomplir na kat na faiblesse no wana. Alors tokoki ko pesa bandeko numéro na yo comment ba koki ko contacter yo pour na ba encouragement et puis voilà. Oya zana besoin na ngai eta musuna conseiller ye ou bien zana ndeko na ye azaka malili ayokelaka eta na esoni akoko contacter nga ozana Londres ozana Irlande ozana na Congo ozana wapi. Même en France, numéro nangai ezali 06 67 94 24 96. Nazape na compte Yaouna nga ou contacter nga personnellement. Ezali Claudel donc CLAUDEL tiré ya 8 N2EBE @yahoo.fr. Oyo y association ezali les chandeliers handicap à minuscule, nyoso, les chandeliers handicap, nyoso kangama @yahoo.fr. Donc, ce que vous avez posé aux abisso, au benga biso, il n'y a pas de problème au abisso. Alors, kokiko benga biso, kokiko benga na epai na Congo Millennium, ou bien la carte ya adresse où ils allaient afficher na ya écran, to kokiko benga na numéro ya Pasteur Léon, et si ka ils a affiché na ya écran, na émission na biso, les temps de la restauration.